Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo eindaki mabe elobi eleki na commune ya Ngiringiri esika wapi. Secrétaire général ya plateforme base tshisekediste fasciste BTF en sigle Madame Nassine Tsumbu akendaki ko répondre na devoir civique na ye ndenge kaka bozali komona boye azalaki accompagné na base na ye na rythme ya fanfare baloyembo ezalaki somo. Lokola mutu nyonso CG ya BTF Madame Nassine Tsumbu Mama Miracle a remplisaki ba formalité nyonso tina kozwa carte d'électeur na ye. Na kobima na ye Maman Miracle Madame Nassine Tsumbu a profitaki na occasion pour na koloncer appel na ba femme pe ba jeune ba s'aligner na sima ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin ya kopesa ye mandat mosusu. Étant citoyens, nous sommes venus répondre à notre devoir civique pour s'enrôler. C'est pour cela que j'appelle à toute la population, les Congolais en général, les femmes en particulier, sans oublier les jeunes, de venir s'enrôler massivement dans son deuxième mandat. BTF Oye! Tozali base tshisekediste fasciste. Mutu nyonso aye awa to oyo nanu asarole te to leka na kokende kosarole na nzela oyo nde tokokende na maponami tolobi ba jeune tolobi ba femme ba jeune oyo ya sika po bamema makambo ya sika na elongo na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi toya faci beton po tosala makambo ya sika tour oeza nyonso sika sika. BTF très fort, BTF puissant. Ba o baza na carte de l'éternité bokende lombango. Esengeli boyebake koede mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko matérialiser vision na ye ndezali cheval de bataille ya base tshisekediste fasciste boende ezalaka. Kejo